chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandero Balandi, Bozolanda Bisso na www.edtv.com, la chaîne La Voix autorisée de la diaspora congolaise. Le lot est mokolo ya matinée politique, selon ba communiqué, selon porte-parole, il y a Union pour la démocratie et le progrès social, Mwanambo Augustin Kabouya. Tokiti na mabelema me temple ya démocratie et si ka wapi ba congolais ba mesana koloba parce que boyebi na kati ya République démocratique du Congo, c'est le temple ya Union pour la démocratie et le progrès social, donc siège national. Il y a UDPS ndé et si ka wapi ba congolais bazalaka na droit ya koloba koloba nyonso basengeli koloba, voire même ko toucher ba kontina bango, ko critiquer ba kontina bango. Mais ce ko bimi libanda ya permanence ya UDPS oza suna malobate parce que mbutu boyebi lisu likola lisu bagodo dayo bali musio. Toya na temple ya démocratie, toya na siège ya UDPS nini ezali koleka. Pourquoi matinée politique est reportée? Tokuti ba jipa la police Bebo awa libosa permanence à UDPS, toyoki na ba eko que ba combattant mususu baza agressé et loko nini eleki awa na kati ya permanence à UDPS. Mbote mwana mboka. Mbote papa. Nini eleki awa na permanence na bino? Ouais, merci beaucoup na ndenge boye ko visiter biso. Vraiment ndenge uti ko loba yango. Oyebi ndaku bana papa moko ba indiscipliné bazanga kate. Alors, moi mbutu yaki na moi ya indiscipliné ya parti. Et créer qui mon boutou mais surtout to yebi que non et ça ben filtré au bauti na ngambo wana et na kolobango vertement que non to si to yebi que non chibala na ba déclaration salaki na tongo na ndenya zo linga sala ba conclave na ye asi atindi déjà ba de façon que non ba ko stabiliser UDPS. Le secrétaire vient d'arriver à neutraliser makambo na nyonso a pesi ordre, alors mouvement est normal comme d'habitude. Balobi Augustin Kabouya allé $80,000 et ça solo. Bon, ouvertement to ko fongola ba stratégie na biso ya parti te na suiga na ko biso que non ba indiscipliné nde ba se lancer contre ba konzia parti mais ba si ba neutraliser problème wana. Jean-Marc Abengi la police et kanga ba combattant UDPS ya solo. Non, eza lokuta. Eza lokuta en face là to zalaka déjà na la police. Balobaka bien que non la police to na kango te la police azali pona ko batela batuna biloko na bango. Lokola bazan face na biso dès qu'il y a un dérangement là, ba intervenaka. Ko discipliner tout ça c'est fini batiki makele les sili bazongi na place na bango. Lokola sikoyo bakangi mutute secrétaire aye omoni monde ezalaki wana belé a lobby ndenge falaki aloba a pesi ordre ya parti tozongi normal la police azana kana ye biso pe na kana biso mutu moko kufite bakangi mutu moko te, donc il y a pas de problème na parti. Jean-Marc Abunda bengi ba policier bakanga ba combattant UDPS parce que yé allié $80,000 et l'on a Augustin Kabouya. Nali makambo wana te. Ya benga ki la police eza makambo lokota. Tozakana ba voisin la police ezakana. Bazakana ngambo. En cas soki problème eza la police akoya pona ko la sécurité. Ya pep. Et le koni ne leki au juste parce que on dirait bozo bomba. Eze lo moko ya robomba wate. IDPS ezalaka moko. Na IDPS tozaka soki osali buso bato benganyo. Chibala ndenga zana za su muto IDPS te to bengana e. Bokonzi nyonso ezalaka na suka. Stoki ya rozala asa da parti na ye. IDPS mutu papa tikeli biso mwana ka moko azo diriger. Mais moi nango pas violer a violer statut ya IDPS. Mwana violer te soki a violer biso tozana biso nde to bengana e. En tant que azoyoke la biso tozana e nan na suki wana. Bao bazo réclamer balobi secrétaire général Nabino abomi parti 30 jours à côté de sa congrès aboy côté de sa congrès à lobby yende les seuls maîtres papa tikeli boulangerie et sengeli a gérer ngondenge ya lingi makanisi wana et pesi ba combattant mususu pasi lelo baye lelo bazali ko accuser porte-parole ou azo soutenir Jean-Marc Abundi pour batikala éternel na kata IDPS aller $80,000. Et ça y a solo bien le kota. Ça y a solo te papa to yebi makambwana te. To yebi makambwana te wana. Et le konini kaseleki otomoni la police a tondi libosa permanence na bino. Chibala nde muntu atindi bantu na ye wana to yebi te. Mbote papa. Mbote papa. Tomoni on a permanence à UDPS matinée linga sala mais salamité et le konini eleki awa. Non, tozana regret parce que to kana ki tozwa message ndenge ezalaka d'habitude.
mais tu remarqué que la police va comme ya ba panzi batu ba yiko luka batu ba ta IDPS na permanence na bango eza juste te quand même mais ba lobby secrétaire général na bilom tabengi si bango te eza lokuta eza nde bato ba bima na IDPS ba tindi ba policier pour ba panza o ezala ki événement à lelo ezala ki pona biso IDPS spécial pour to ba moi lire moto zo sala makambo to sala partir location na biso mais bango ba lingi te sala ma pona makambo na bango yango wana mais IDPS eza moko chese nango yango yo eza bino ba journaliste il faut aider IDPS pe bolo ba vérité na bato si eza IDPS yango yo leader na bango ayaka awa azalaki awa et puis to yibi makambo yo elekaka azalida moué que son âme repose en paix mais pour le moment IDPS nenga azalaki papa azalaki yamo président docteur Etienne Tshisekedi structure ezalaki avant pendant même après na ye bato wana bazali donc IDPS ba ko distraire bato te structure ezalaka déjà banakala IDPS ezalaka na ba konsango ya azaki vivant ba IDPS ezalaki ba konsango pe bazalaki nani Jean-Marc Kaboun, déjà avant secrétaire général, il y a pendant papa Aza vivant, Jean-Marc Kazaki, secrétaire général, après la mort de papa, Aza secrétaire général, il y a Bisso, Nyonso. C'est comme Moutousoka Longwe Naye. Non, c'est fini, non? Hasta la partie na IDPS naye. Mais bato bazo réclamer wana bazape na droit na bango na kata IDPS en tant que bana nyonso ya papa atiki. Bino soki bango bazo réclamer selon malobato yoki, soki bango bazo réclamer bozo taxer bango batachi bal. Bon, réclamation ils ont mal monté. Mais il faut reconnaître les fautes avant de réclamer. C'est très bien comme ça. Mouto aza bino na bango banani baza na kata stati. Je dis ceci, Mouto aza éduqué. Il faut reconnaître les fautes na yo après que ça la réclamation. OK, c'est un pardon. Ce qu'on a situation na yote, problème na yote, erreur na yote, OK, nous ça réclamation na télévision, na toi groupe moko boyete hein. Il dépend moko siège na ba ya wa, ba ça réclamation. Ba ya go. Asiango ba ye lelo ti babi bobeti bango botini la police ba kanga. Non, eza lokota. Omoni journaliste, ça biso eloko moko boye. Donc eza boye pouvoir et banda capé sous kaka. Ata au traverser boulevard. Aucun pouvoir, ndima faute na yo, continuer ça la partie na yo comme ça comme ça, ou évoluer na yo, c'est normal, c'est légal aussi, légitime. Donc ça veut dire que ce que comme un système que na nego panza kuna, na panza pour intérêt ni. Il faut condamner yo moko un jour parce que pouvoir les ana souka na yango. Donc il faut toi aider biso na sens wana. IDPS muta sala yango azali esprit na ezali ti lelo. Alors yeso kazo tia temena IDPS vraiment ozo tia musapina na liste na yo moko. Merci Tozo pour ça na moi mketo tu na yasuka avant to kota na kati ya permanence ya IDPS mbote ndeko. Mbote. Eloko nini eleki awa na permanence ya IDPS. Bon, ngana zalaki te mais na yokutaka ba désordre ba policier ba nini. Mais na kuti déjà ba policier belé ba panzi bato awa mais na zaki te tango makambe sala. Oyebi pe eloko eleki te. Te na yebi yango te. Merci eloko nini eleki awa mwana mboka. Eza boye makambo toyoka ke Tshubala azwi déclaration na ye pour asala congolais. Tshubala ce n'est pas mon IDPS. Tshubala comme mon majorité. Abiso IDPS nde batindi ba infiltrer na bango ba ya ko menacer secrétaire général. Pour cette fois-ci tozolo bana batu wana ba komi na nkambo ape perdeke alumedia ba koma lisusu ate. PC côté Monisco ya kana la police pour na kosa ko sécuriser IDPS na ba combattant na ye. Mais balobi bato yo bobeti bato botindi la police kanga bango baza ba combattre IDPS bazaka na katia eza ya solo bien alkuta baza ba combattre baza ba infiltré baza ba combattre. Merci bandeko balandi bolandi ba intervention ya ba combattant ya Union pour la démocratie et le progrès social na ko inviter Bénédicte faut peut-être kutana ba cadre te ba cadre ya parti na bango balobi nini est-ce que eza ya solo o toyoki na base parce que base nde balobi ba rejeter ba accusation nyos. Ce qui Jean-Marc Kabunda beng c'est la police ya solo. To koye bango parce que biso to lukila bino information, to pesa bino information. Sora beng c'est ba policier pour ba kanga ba combattant parce que ba atrocité ezalaki awa. Est-ce que un secrétaire général il faut ce qui m'a ramené dans la partie il faut beng c'est la police. Ce qui bezalaki était to koye ba parce que so aussi sina bango to keneti ko benga porter parole à la police. To yeba ba ko sala nini na permanence à IDPS. Tozo information. Toza liste du Cola liste. Merci. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi à Eco Dynamique Télévision et des TV. Tozo qui ba combattant libanda. Toyoki ba combattant na ba question oyo to sengela ki kotuna. Boyoki ndenge ni mwana mboka ba combattant ya UDPS balobi. Mais to kota ki pe na kati tozo secrétaire général Jean-Marc Kabunda wa Rabunt.
boyoki ndenga kimi micro aboyi ne koloba. Je suis en train de répondre. Mbote mwana mboka. Non, je veux pas d'interview. To éviter pourquoi boyi koloba. Est-ce que aboyi koloba po ayebi ndenge abengisi ba policier ba kota na permanence à IDPS ou bien aboyi koloba parce que maleka ki awa ezalaki ba infiltrer ndenge ba combattant ba lobby ya UDPS. Merci mwana mboka mbote. Mbote. Eloko nini eleki awa? Bon, eloko te. La vie suit son cours normal et puis voilà. Baebisi biso que bino bato bozo soutenir soi-disant secrétaire général et que bobengi la police et continue à permanence à IDPS et kangi ba combattant mususu. Qu'est-ce que vous appelez soutenir le secrétaire général? Secrétaire général, c'est un combattant comme moi ici et nous avons tous suivi les seuls idéologues, les seuls maîtres, c'est Tshisekedi. Et le temple, la question que nous sommes en train de constater, ezali temple Tshisekedi a constaté pour na biso bananaye, ezala ngai, ezala Kabunde, ezala tous les combattants possibles. Mais étant donné que nous sommes dans un parti où nous déclarons que nous sommes les respecteurs des principes, chers amis, nous devons quand même respecter aussi les aînés. Comment on peut aller au-delà, exposer l'impolitesse devant tout? Non, je crois que la méchanceté ne peut pas résoudre quelque chose. Le dialogue doit être franc et entre les enfants dignes d'être appelés d'une même maison. Mais Balobi Bango, Bayaki, qui réclamait $80 000 au Augustin Kabou, il y a allé Mbonga Baction le 30 novembre. Et ce n'est pas même logique. $80 000. Est-ce qu'il y a des personnes pour ça la action? Il faut $80 000. C'est une action populaire, déterminante. Les Congolais Balobi, ils doivent se débarrasser avec ces régimes opaques et imposteurs. Mais quand vous faites allusion de l'argent, je pense qu'on est plus dans la ligne nous laissée par le père fondateur de la démocratie. Nous devons respecter la mémoire de Tshisekedi en respectant le principe. Nous sommes de la social-démocratie et c'est les principes qui sont justement au devant pour régir un grand parti qui s'appelle l'UDPS. Bien sûr, nous venons chacun à sa période, mais la seule des choses que nous devons tenir compte, c'est le respect des textes et du règlement d'ordre intérieur. On va remettre l'argent à Kabouya. Il est le trésorier du parti ou il est qui? Je crois que ce sont des forfaitures et nous devons nous éviter pour qu'à la prochaine, nous sommes un grand parti digne en Mboka Oyo. Nous sommes les premiers partis dignes d'être appelés partis politiques UDPS. Je crois qu'avec le méfait, avec un comportement pareil, ça nous décrédibilise et ce n'est pas du tout bon. Nani abengi ba policier na kata permanence à UDPS? Bon, je pense que l'information que j'ai, c'est la MONUSCO, parce qu'ils ont senti qu'il y avait l'insécurité au sein de la permanence du parti. La MONUSCO, pour maintenir sa mission régalienne, qui est le maintien de la paix, ils ont jugé bon de mettre en place la police pour qu'en fait le calme puisse régner. Ça, c'est une maison de combattants et personne ne peut éviter aux combattants de plus arriver ici. Mais la seule des choses était d'amener la calmie parce qu'il y avait une tension à son temps parce que les gens ont fait allusion à l'argent. Si on a des pyramides renversées, tant que bazo réclamer bazana badroit na bango, bino bozo benga bango baza batachi bala, bino bozo kangisa bango, ndenge bochu ko benga la police malgré Kimiango parce que tu ko porter parole à la police, moi na mboka Piero moi na Mputu, abisi biso ke baye na demande ya secrétaire général à IDPS. Moi na mboka na yo moi na Mputu, wana c'est un politicien. C'est un porte-parole du PPRD. Moi, je ne peux pas faire allusion à des dites de M. Mwanamputu. Comment un politicien peut être encore porte-parole de la police? Lui, il joue le rôle de Mende. Il peut toujours tout dire parce que lui, il n'a jamais donné des approches normales pour lui de peste. Et je ne pense pas qu'il parlera la vérité parce qu'on a appelé la police sur le secrétaire général de l'UDPS. Je ne pense pas. Jean-Marc Kabound est un combattant comme tout autre combattant, mais l'ordre doit quand même régner au sein de la grande famille que nous sommes UDPS. On ne peut jamais accepter qu'il y ait un certain groupe de gens qui prennent la violence, étant donné qu'un mode de notre règlement des comptes ou notre règlement de nos fonctionnements au sein de notre parti. Non plus. Mais si on fait allusion à un Mwanamputu, là vraiment je suis écœuré, je me fâche fortement que Mwanamputu ne peut jamais être un exemple pour les combattants parce qu'il a menti pour les combattants. Même nos amis qui périssent aujourd'hui dans des prisons, c'est ces mêmes Mwanamputu-là qui amènent des approches qui sont fausses. Et je crois que c'est quelqu'un que je ne peux même pas faire allusion. Ce qui est important, vous devez suivre ce que nous vous disons, est que, en tout cas, il y avait un petit désordre au sein de la grande famille d'EPS et il était du devoir quand même de nos amis de la MONUSCO de remettre de l'ordre.
Jean-Marc Kaboul, je pense, il ne peut pas craindre les policiers ou craindre les combattants. Il est combattant comme nous tous. S'il faut que nous puissions nous donner des coups, c'est notre mode de gestion. Je me rappelle, à son temps, moi je me suis battu avec un ami devant le président et il nous avait dit laissez-les. Et quand on a terminé, il nous a serré la main pour dire voilà, vous avez terminé à vous exercer. Merci beaucoup. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois, on est ensemble dans la permanence du parti. Les combattants étaient là. Personne n'est inquiété. Et donc, pour vous dire, il est important qu'on puisse nous regarder en face et de dire la vérité telle qu'elle se présente. Bakangi combien de combattants, il y a porte-étendard, il y a jeunesse, aux alliés secrétaire général, il y a Union, il y a Ligue de jeunes, il y a Union pour la démocratie et le progrès social. Bakangi combien il y a des combattants dans la police? Je pense que je n'ai pas calculé le nombre, j'ai vu à peu près 2. Et en étant porte-étendard de la jeunesse, nous sommes déjà allés là-bas et incessamment, dès maintenant, avec le secrétaire général aussi, on va libérer tous les combattants possibles. Non, je ne sais pas leur nom, d'ailleurs. Je ne sais même pas leur nom, mais ils seront libérés. Je crois qu'ils sont déjà libérés d'ailleurs. Mais libérés, libérés déjà maintenant. Comme on est à la permanence, là-bas déjà il y a cette opération de la libération de nos combattants. Merci Mwanamboka Messi, aux alliés secrétaire général, il y a jeunesse, il y a UDPS. C'est Bandeko Balandi, Bomoni Binomoko, Tosali Moussala en tant que journaliste. Parce que télévision, il faut pas même la rabino vérité. La télévision, il y a Boyebi Baye la rabino lokuta. Moi, topé sabango opportunité de continuer à sa rabino. Biso dans la liste du cola liste la rabino vérité. Et pendant qui déjà que permanence il y a eu de peste ezali entre le maire de la police tokiti awa malgré tokuta ki badji par la police mais permanence il y a eu de peste tozo confirmer ba combattant so baza libanda éparpillé dans monde que permanence il y a eu de peste eza entre le maire il y a ba combattant il y a eu de peste et de deux boyo ki ndenge ba combattant contrairement na rumeur o et circulaki boyo ki ndenge ba combattant ba répondre wana ezaki base. Mais tu as dit que point de vue à secrétaire général. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que non, je ne veux pas d'interview. Est-ce que tu as une question à Bisso ou bien à Kimi Naekaka pour Azanata Kolobate parce qu'il faut à libérer les combattants au Bakangaki dans la police ou peut-être tu éviter ceux qui monisco mutabenga qui ndenge mwana misi alobi ceux qui secrétaire général mutabengi. Merci Nabino Bolandi Bisso ebele, merci na équipe technique mobimba le cube technique mobimba na benga rango bakitaki na terrain malgré massa c'est betamaki tozala ki wana poto zela bino tozo risquer ba vie na bisoti biso to a toujours na peuple parce que ton sepeli kolia loso mafuta mbila Moutoua ebilo sa mafuta mbila ndenge zalaka c'est que oza kinois ya solo oza kinoise ya solo oza congolais ya solo parce que depuis baya eo bakota to continuera rolia lo sa mafuta mbila parce que yango ezalaka nde bilei ya bato bazanga mbongo. Merci na ba o nyoso ba soutenaka biso tolobi année 2018 année 2018 eza année ya kupwasa eza année ya mpoasa ya kuku ekobima na poasa ba oyo ba bomba maki ba mande kolia na majorité na butu il faut ba bima na poasa parce que Kabila faut bimisa bango ba accompagner ye soit à la référendum soit à cause de la référendum mais to kobimisa bango na poasa parce que EDTV et la kisakabino banani ba o changer ba langage na bango bazalaki na ba langage ya départ à Kabila ba komi na ba langage to négocier to luka consensus yango tozo la kisabino toujours chaque politicien ndengeni nazo changer a comme un discours où il y a un chef de l'État, discours où il y a un sous peuple. Il y a un peuple parce que bazanga qui n'a pas de poste, il y a un kanté. Non, journaliste, merci beaucoup. Na lingi na sabana mokili mobima tozana chef de l'État mais tozali na prédateur d'État. Motoazui mboka na biso na makasi. On n'a pas un chef de l'État, il n'y a pas eu élection. Mandana ici là depuis 2016. Comme chef de l'État ndeni. C'était juste une petite précision, mais nous sommes là pour répondre à ça. Merci Waneza. Politicien à lobby na marque na ebiso toza journaliste tika la église au milieu du village mais place ya vérité ezali alors to lobby parce qu'il faut to loba pour makambo ezoleka ba politicien de bazoko sa peuple a fongola ki miso bango ba lobby te to kende na table de négociation to suki wapi Kabila zo continuer koza la chef de l'État ndenge lobaka Saint Thomas o bokomona na janvier le 1er janvier ye wana nde mokonza mboka bobetele maboko mais to komona nani
Ba politiciens au bazaki na opposition. Est-ce que bakotika kiti na bango pour ba kende na majorité présidentielle? Yango tolobi année 2018 eza année oyo bakobima na poisa. Ba o ba bomba maki na se a mesa, ba o ba bomba maki na se a bakiti. Bango nyonso bakobima na bango na poisa. Merci na Bénédicte oyo asimbaki caméra. Pourquoi pas na réalisateur na biso Gauthier na ba papa nyonso na ba maman nyonso bazo soutenir biso. Merci na maman Marie-Jeanne, merci na mokonzi numéro 1 ya EDTV, merci na Jubeka, Daniela, Rosiline, le gifle noir, Gouve, Bruno Boula, boza tellement ébélé, pourquoi pas je dis merci à Selima, la belle, Nengena Mesana Kobenga et moi Noaza Kitoko Makasi. Merci na bino nyonso. Ba o na pesi bango merci te. Bo comprendre peut-être bozala ki belé moyen atanga ba kombezate mais merci na bino nyonso frère. Bye à la prochaine. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.